sengi to senga ngolimbisi papa poso yo limbisi biso de oyoka na biso ya sumuki nkolo ngai loko ni na koloba na ngunga oyo soki bingo teki yango otobengi ibonde l'intercession oyo tumisa biso tobengi na bongo epesani na ngai tata na kosenga soki fondation la femme ndako wana kala mwana kozanga mayele papa ya mutu salake nazame kotremble mpona kosenga na kati ya baninga na ngai yango tosenga papa tiyela biso kimia ndenge mama otikoloba papa elongola biso maladi oyo banali kotumbi ya mozoto ezali ya solo na ngonga oyo biso opesi biso privilege po toya sokolela esika oyo me mingi na kati na biso bakangami na kati ya bandako ezali te mpona nini biso topasi or na banzembe opesa biso yolobi nzoto ya bokono ekosala te nzoto ya maladi ekosala kosala te papa kanser bamesika bazali mingi mpe papa moto oyo ozali nasala na quelques heures mpo bakatalité bazolima na yo koasiste bamesika bazali mingi mpe esengani te na kati ya yango tosani papa yo basike basena ntango oyo ozali koyeba oyo ezali mpe tozali maye papa car lemondili mwana ya alokaki libondeli ya mama oyo na biso okoli ekotela matoino papa tika te okopesa biso yana yango zana biso esiko ibanda programme na biso tosengi bapremière prière na biso cérémonie ya culte na biso papa tosengi papa yoko okanga yango kimeno tosengi na banzoto na biso kimia na kati ya lingomba na yo banda lelo ti ezali suka na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Amen.
Tout à Deutéronome, chapitre 5, versets 1 à 21. Donc je disais, pour les personnes qui sont arrivées en retard, nous avons lu dans le psaume de David, chapitre 23, versets 1 à 6, Deutéronome, verset 5, pardon, le chapitre 5 et le verset 1 jusqu'à 21. Pour le matin, il y a toujours un modèle dans le canal à Daniel, chapitre 3. C'est vrai, lecture les Amoulaïming. Donc, chapitre 3, verset 1, tout autant à 30. Lecture les Amoulaï. Il y a tout le temps la meilleure compréhension de l'histoire de Daniel. Et on le préfère qu'il y ait la nuance sur toi qui n'a qu'à Donc, je disais que pour la prédication du jour, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces semblèrent pour la dédicace de la statue. Voici ce que vous ordonne, peuple des nations, hommes de toutes langues, aux fournaises ardentes. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent les sons de la trompette et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel du chalumeau, de la guitare, de la sambique, du psalterion, de la corde. » C'est vrai, lecture des Akimoulaï et Daniel. Mais l'histoire des Akimoulaï est vraiment très intéressante. Il y a un lien qui compte tout le temps l'histoire de l'histoire. Mais tout le monde, les animaux qui sont dans le psaume de David. Psaume de David, vous voyez bien, les Arnaud Banzem, Oyo, Bayemba, le Tangwakala. Les Israéliens ont Makana Boumou, l'Égypte, vers les années 430 ans. Bazalé Bayemba Banzembois. Donc Banzembois, les années 150. La 150, voilà, Yemokova David à Zoka Banzembo, 100. Bon, nous sommes soignés, Yango, Yemanaka, Batwaka Yangote. Mais le psaume de David de Tangi, n'a 23. Verset 1 à 6, les alliés sont morts d'assurance. Par exemple, s'assurer n'est pas y a tata nzambi. Ce qui n'a pas de temps, tata nzambi, n'a pas de mibeko, n'enzaga balingaka, n'a pas de loko mokote. Parce que les alliés sikanini, nzambi a causé l'angai. Il y a un épisode de assurance y a monté. Même temps, on peut traverser tant que koufaka. On commis vraiment, on commis commenter, on peut kendeke. Mais dans la vallée de la mort, mais on a une assurance et pas être Tanzanie. Et l'idée est les alliés et pas être Tanzanie. Il y a un soit moi les lobbies de moi. Bissote de la Kimbanis, Bissoku tout ça de tête à mon centre. Pour le collège à la caca, à l'objet de la Colinaye, Moli Mogoya, à Oya pour vendre le dîner Chikamoko, Kassidino, mon kilo Goye, Bayete, mais Bino, Bogoye, Baye, parce que Bogosanaye, Bogoye, Bogoméranaye. Donc, c'est tout ça, l'assurance Moko, il y a ma casse pour les gars. Parce que tout ça, quand on a on lit au centre de Chikamoko. Je sais comment. Il y a un et c'est un épisode. Surtout pour ceux qui banquistes, il faut tout ça, modèle, la carte, mon kili, oh yo. Parce que toujours dans le silence pour les années, la bichon, peut-être dans le sang. Assurance sur les feux, il y a un temps où nous sommes qui banquistes. Ce que c'est l'assurance sur la tête, parce que nous sommes dans le dengue et l'ingio. Il y a un temps où nous sommes au moins à 4 ans, pas aller dans la tête, non. Mais mon Dieu, ça qui banquise, il faut l'assurance sur la tête. On a aucun de moulaï, parce qu'il y a 45 minutes à côté. La l'équipe a un cadet à l'idée. Tout le temps, il y a un déterminant. Il t'a combien mon cadet les amis Moïse. Moïse, tata les comme les amis Abraham, maman les Yoshebek. Moïse, parce qu'il y a combat à Moïse, pas mal dit, bah le côté il y a mal. Tu vois les histoires, c'est historique ça. Parce qu'il y a mal. Il y a Moïse, ça s'appelle le côté à Lévi.
Mais il y a une question quand même, moi je me pose tout le temps sur les commandements de Dieu. Quand les enfants d'Israël vivaient en Égypte, alors pourquoi Dieu n'avait pas donné les commandements à ces enfants-là pendant qu'ils étaient encore en Égypte? Ça, c'est une interrogation qui me concerne, moi. Moi, je pose toujours cette question-là. Pourquoi il y a des gens qui ont été côté comme dans la carte Égypte? Parce que il y a des gens parce que les gens qui ont mais quand ils ont fait qu'ils ont été en Égypte, il y a des gens qui tout le temps, on a 600 000. Batangi, Batangaki, Banamkete, Batangi, Bamamate. Batangi Kaka, Bato Bazaki na Aja Kobunda. Donc il y a 600 000. Mais normalement, ils étaient beaucoup plus nombreux. Mais tant que comment on a quitté la carte, mais avant que comment on a quitté la carte, Moïse a eu comme un livre tout le temps dans la Deutéronome. Moïse a commis un livre. Dans le cas de la Bible, Moïse a commis 5 livres. Comme Genèse, Moïse a commis Kango, a eu comme Exode, a eu comme Lévitique, a commis nombre et livre à Souka, il y a tout le temps dans la Deutéronome. Livre dans la commission de Zalaki pour faire un rappel de la base d'Israël, qui est dans la Tokomi Pembe, dans le kilo de la Pessibiso. Mais, nous avons appelé ça la mission Mibeko. Mais ce que nous avons appelé ça Mibeko, pourquoi? Mais ça, c'est une question qu'on devrait se poser tous les jours et tout le temps. Pourquoi il les avait donné les commandements? Mais parce que Dieu voulait simplement tracer une ligne de conduite pour les enfants d'Israël. Tant que Bini l'Égypte, pourquoi pourtant la chose n'est pas bon, maintenant pourtant la boye. On a tracé une ligne de conduite. Après c'est Mibeko. Il y a un moment que Mibeko nous soutoie. Et ça dit n'est pas Yonanga qui m'a dit ça. Tant que nous sommes tombés pour vendre les bisons, avec le sale, alors dit bon, maintenant, ngala poni bino ndenge papa denge na kunti na yo azali koloba poza la kimbangi c'est faux à la vocation soko zala ka yi kuna ndi ko zala yi awa te na se papa mutaza ko ngoma lo bawala alors do potu tambra na yi papa yi ko pesa ligne de conduite mibe bolingo mibeko misala ya mtolba ligne de conduite ya biso na kimbangi ya un kilo bimba et ko ya ko kuma un kilo bimba à partir na biso ba kimbangi. Parce que pour mon exemple, je dis que c'est les alliés et bien à partir de ce moment-là, ces gens vont dire que voilà, en tout cas, les kimbanguistes sont très modernes. Je pense qu'il serait bien que le monde entier puisse suivre les kimbanguistes. Et là, nous vivrons vraiment dans la paix. Vous savez comment? Il y a un papa, il a oublié qu'on est après Sibso Mibeko. Après Sibso Mibeko. Dans la paix Sibso Mibeko, à tracer ligne de conduite, il y a Bisso qui va dire c'est n'est pas table. À écouter ce Bisso, il y a prière. Tu y es bien où? N'est tout ça bien. Mais papa sur la salle qui nous sont là, n'est pas moi à Koloba. Il prend un Bisso qui va dire c'est tout. Faut tout ça beaucoup plus proche de la Tanzanie. Parce qu'il a besoin d'un Bisso contre la salle Moukili. Oh, Moukili, vous l'avez Bisso. Mais si vous Bisso, tout toujours beau ça. Sur le temps les alliés d'Abisso qui m'ont dit c'est les gens vraiment passent. Moi, quelque part, je me fais toujours un bilan. Je ne sais pas si je peux appeler ça un bilan, mais peut-être j'ai fait une comparaison. Voilà. Je vais dire que je fais une comparaison. Les Kimbanguistes avant la demande de pardon et les Kimbanguistes après la demande de pardon. Ça, c'est une comparaison personnelle. Bisso Kimbanguiste, c'est toujours quand il faut trouver sa modèle dans Moukilio. Moukilio fait la Bisso. Il y a un papa Zakoluba. À mettre l'accent dans les Kamomoko, Nathan Koya, ce que ça qui m'a mis, c'était pour rejoindre ça là. Papa Zawol va le Kamboa. Quand on a dit au moins le mot qui doit, paradis terrestre des Aïrs, aujourd'hui la RDC. Bah, tu vas regarder pour son nationalité, au temps où les Aïrs, alors qui nationalité zaïroise, bah, tu vas regarder pour son bon. Et Nathan, voilà ce que ça qui m'a mis, c'était pour ça, vous allez passer. Parce que vous voyez, vous allez passer, vous allez passer, vous allez passer, vous allez vraiment modèle. Dans le sens où vous allez passer, vous allez passer. Donc, moi, je suis sûr que vous allez passer. Et c'est un peu qui s'est dans mon kili. Les communes, ils sont là, Daniel, l'histoire, exemple, ils sont dit.
ndenge tukutana nango akomona mais likambo ya confiance epai ya nzambe confiance ya mutu epai ya tata nzambe mutu azalaka confiance epai ya nzambe eh bien faut kotosanaka tata nzambe Daniel azalaka juif azalaka muyuda bamemaki na bowumbu na province ya Babylone wana na roi ko toujours tangawa le roi Nebuchadnezzar yembe amemaka Daniel na bowumbu kuna na kati ya mboka wana na Babylone le temps bakomaka kuna Daniel azalaki na bandeko ne misato ntango bakomi na mboka wana alibachange bango bakombo ndenge kandi misutu ye awa Daniel bapesaka ye nkombo ya Belshazzar ndeko na ye mosusu nkombo ezalaka Anania bapesaka ye nkombo ya Shadrach na Mishael bapesaka ye nkombo ya Meshach bongo Azarias yango bazobenga ye Abednego bakombo wana yango bapesaki bango kuna na province ya Babylone mais bango 4 ndenge bazalaki différent na bato bakutaka na mokili wana ya Babylone nde totangi awa moko mosusu wa alobi asali ekeko ya monene alobi bato nyonso tofo bafukamela ekeko wana banda kosambela ekeko wana ntango ngonga ekobeta biso nyonso tobaba fontu oyo akofukama te ali mutu wana kozala problème na roi roi ati basoda na ye apandi bango pa basoda ye baza kotala ntango ngebetaki na bainstrument ndenge totangi na histoire pa bato nyonso mpe ya province ya Babylone bango nyonso bafukami bazokosalamela nzambe wana Daniel na bandeko ne misato batelemi na bango jamais Daniel na bandeko ne misato jamais baboyi mais baboyiki mpona nini parce que bango baza na nzambe oyo ya bango basambelaka epuis baza na confiance na nzambe nzambe apesa bango mibeko bazali na mibeko baza kotambola nango donc bakokaki kondima likambo wana te oyo ezali première tentation te soki otangi na Daniel te okomona basalaka bango déjà tentation mosusu lisusu Daniel azalaki moto ya mayele quand même azalaki mosakoli monene ya tata nzambe ndenge biso tozalaka bato na mokili ndenge tozomonaka na kati ya ngomba toujours les gens qui sont là pour porter des faux témoignages du mensonge tout le temps na ntango akala mpe ezalaka bato wana bake kofunda pa ya roi roi yo pesi mobeko olobi boye metango ngongo ebeti bajuife wana bafukami te batelemi na bango kaka batioli nzambe na yo bon songisongi ekuti mosika songisongi ekuti avama mosika eza ndenge wana bajuife batelemi te bon aliboya na bango awo baye bango misato baye na bango bamemi bango Daniel ndeko na ye Anania Mishael Azarias bakomi wana on va répéter la scène encore ngonga ekobeta lisusu bato nyonso tofukafukama basambela ekeko wana ngonga ebeti lisusu pa wana basoda batandamaki bazokosurveille mokonzi ati basoda na ye ntango babeti ba bamoni Daniel atelemi na ye kaka eloko moko te na bandeko ne babia na lelo wana roi Nebuchadnezzar asiliki abibo tokotala alibosofe four basofe four wana badouble yango température ya makasi bokolo kotia bango kuna parce bakoki kotosa mobeko na ngai mokonzi ya province oyo ya mboka oyo abomema bango bakamati bango misato Daniel na bandeko misato bakepo bakotisa bango na four wana bato bamemaki bango bakende kotisa bango na four donc ntango bakomi na pembe tellement la température était très élevée ebe bato mibale wana bakufi moto wana ebeti bango bakufi ntango bakotaki bango bakufi Daniel na bandeko misato bavandi kuna na boto moto ezokopela na kati ya four tata nzambe atindi angelo na ye aye kuna abongisi bango na kati ya four moto wana ezosalela kokoba te bavandi ntango bayela kotala boye Daniel bazomona me bato bazala bango kaka te bakufile bango bazopepa kutu tala bakomi ngeli mokonzi ayeboloba
Nzambe ya Daniel, aza Nzambe ya solo penza, aza Nzambe ya Nzambe. Tanga bien histoire wana kumona. Ay bo bimisa bango. Babimisi bango. Daniel n'a pas développé misato. Allez, roi. Et là, il y a un roi, il y a un ordre dans la 4e province de la Babylone. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tout le monde va prier les dieux de Daniel. Il y aura d'autres dieux ici. Tous nous allons prier les dieux de Daniel. Parce que celui-là, c'est un vrai Dieu. C'est le Dieu suprême. Bah, il faut reconnaître un Nzambe à Daniel. À partir de là, il s'agit de Daniel. Mais actuellement, il roi dit que Daniel est là, il se dit que Nzambe à Daniel. Ou une histoire de Daniel. Antonia Sikoyo, ngana yoki mangiste. Tomtiana. Ngana yoki mangiste, lero tusawapi. Papa lobaki na biso, awa tango ya na 90. Biso baki mangiste. Biso. Et puis papa atteint la chapitre, il y a Zacharie 8. Abimo kile ya kusimba bino ne lamba. Bino de bongola c'est pas yi Nzambe azali. Ba ya ko buka bino ko simba la bilamba. Mais ba simba biso la bilamba comment? Nous devons être exemplaires. Nous devons être des vrais serviteurs de Dieu. Des gens qui mettent les commandements en pratique à la lettre. Ça, c'est un devoir que nous avons, que nous devons obéir jour et nuit, que nous devons pratiquer les commandements. Biso batimbangiste, tout ça, tout terme la ndenge, tout ça, la motivation terme la terre. Bon, qui c'est une frise là. Pour biso tout ça, maintenant, on lit au centre de Yébi. Biso dit qu'on soit mon kili, que vous me marquez, on nous ça va, moi, c'est quand Nzambe azalaka. Biso dit qu'on terre, qu'on katsa mon kili. Biso tout ça va bon. Ndenge papa ndenge d'abord bato longa bango kuna, allez, toquer le kilo ya sika. Bato bakocha bato mokili sika ngai na yo. Mais si biso tout ça terme la ndenge. Tu y a on a Paris. Texte de Makaka ndenge Daniel bakendiki na province à Babylone. Biso beto ya. Donc si ngai na yo kimbanis, on a Paris tout ça la ni. Biso faut tout ça la modèle. Ah, on c'est la bateau yo, c'est qui c'est le kimbanisme. Baninga vraiment totambola na solo. Tosala tolanda exemple ya Daniel. Malgré batiaki basoda pembeni baboma. Daniel a lobby, il a la confiance dans Tata Nzambe, beaucoup de choses à faux, mais jamais. Nous avons que nous savons de quel côté. Nous sommes dans l'histoire de Daniel, même les bannières. Voilà les premières tentations. Il y a pas de choses à ça, pour Daniel, dans le Babylone, à 5 de Babylone, na boire au Tata Nzambe pesa kaye, marier au Tata Nzambe pesa kaye. C'est-à-dire, le cas du Kuna, au moins dans les bannières, nous continuons à d'autres mots, à comprendre le taquet. Mais la carte de Babylone, nous ne pouvons pas y avoir ce qu'on expliquait de toi. D'ailleurs, nous avons expliqué, nous continuons de voir. Et puis d'ailleurs, on a dit, tout ça est différent. Voilà l'histoire de ça. Mais confiance, qui m'a dit, c'est confiance, c'est pas Papa Simon. Qui m'a dit, on va se faire un service. Le papa le dit, à côté, si vous foutez ton musée, à l'aéroport, Malamoko. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mukili mokomi molili, makambo makomi mokulu, posa ya bato, posa ya Nzambe, ejalise na bokeseni. Mayele ya bato, mayele ya Nzambe, ejalise na bokeseni. Mukili mokomi molili, makambo makomi mokulu, posa ya bato, posa ya Nzambe, ejalise na bokeseni. Mayele ya bato, mayele ya Nzambe, ejalise na bokeseni. Mokili mokomi molili, makambo makomi mokulu, posa ya bato, posa ya Nzambe, ejalise na bokeseni. Mayele ya bato, mayele ya Nzambe, ejalise na bokeseni. Mokili, mopesa melinga inatango bonata kingoto. Mokili, mopesa melinga inatango bonata kingoto. Botika, botika na ningisa mokili. Bato ya mame balongo.
na putulu. Banganga Nzambe baluka balela mokonzi moko etikala na likolo ya mosusu teo nyonso na putulu. Putulu Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Botika na ningisa mokili oyo. Botika na ningisa mokili oyo. Sanege linginga nanakamisa mokili oyo nesika na lingi. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Botika na ningisa mokili oyo. Botika na ningisa mokili oyo. Sandege linginga nganakamisa mokili oyo nesika na lingi. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Bandimi bochela na maboko na ningisa mokili. Bochela na maboko na ningisa mokili. Afrika eyebana moso mwindo anetwa nganakamisa mokili oyo nesika na lingi. Afrika eyebana moso mwindo anetwa nganakamisa mokili oyo nesika na lingi. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Bandimi bochela na maboko na ningisa mokili. Bochela na maboko na ningisa mokili. Afrika eyebana poso mwindo anetwa nganakamisa mokili oyo nesika na lingi. Afrika eyebana poso mwindo anetwa nganakamisa mokili oyo nesika na lingi. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Bandoki na ndakwa Nzambe babima babima babima. Ikeko na ndakwa Nzambe babima babima. Anyama na ndakwa Nzambe babima babima. Bandoki na ndakwa Nzambe babima babima. Ikeko na ndakwa Nzambe ilongwa. Anyama na ndakwa Nzambe babima Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa ningisa. Nzambe na biso papa diangenda sukuma sukuma. Nzambe na biso papa diangenda ningisa
Africa ebana, oso mwindo anetwa. Africa ebana, oso mwindo anetwa. Africa ebana, oso mwindo anetwa. Africa ebana, bandimanga bakomi boye bandima oyo nyonso bakomi na misala wana ngai nazoloba te nzembo toyoki yango wana nasisi na ndenge wana nakomba tata mwana pele mosanda amen. Aujourd'hui, nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aleli na boyokani na kosimba makasi mibeko ete bapaka nupe baloba ete kimbangisa zali mwinda ya solo po ete bapaka nupe baloba ete kimbangisa zali mwinda ya solo nadizaleli naboyokani nakosimba makasi libekobe ko ete bapaka nupe baloba ete kimbangisa zali mwinda ya solo po ete bapaka nupe baloba ete kimbangisa zali mwinda ya solo.
on va participer à l'opération à l'UCT. Lingomba, en particulier, parce que ce soit la scène, et le Biboye, et les humains, on a mon côté, et aussi dans Lingomba, dans les colos, on a pas de mon côté, pour la suspendre l'opération pour eux. L'opération, ils allaient toujours ouverts, quand ils allaient à Boussongama. Donc, musée. On est qui là? Abaya. Rayako. Il y a voilà, il y a vraiment tout ça va monter et tout tomber du bango, oui madame. Tout ça va monter là comme ça tu as boulé. Et oui comme ça. Merci beaucoup. Avec la seule montée, il y a sauvé du son. Aussi on a eu à des mamans tout il y a pas été tout ça est monté. C'est pas pour qui attaque qui m'a dit c'est j'étais qui. Son séjour était sans nous avons ici le témoignage de Jean Kamal de Jérusalem, papa nous voit au Togo pays.
kombe tata ya mwana molimo sasa hakisi ya mwana molimo sasa merci Pandal. Pour la papa toteli na tango yo ko kati na ngai ngati na yo ngana koloba e ko ya mosantu ya bule pe pesa diso nyuso makasi pote ko ko longa na tupo za na kati na sia tango na komo na ministra to tatamo na pe mosantu amen. Dimanche passé, on a ndenge na sololaki na service évangélique bayambaki na nkamba ndeko na biso akomeli biso lelo na mokolo malelo na yango na kosenga na papa Pegi atelema biso bandeko na ye toyamba ye.
mona pe tata molimo santo makomba tata ya mwana pe tata molimo santo fana na yo papa. Tata molimo santo makomba tata ya mwana pe tata molimo santo ngai na yo toyebi batie bachaine babwaki ye na kati na mai papa Simon Kimbangu abimaki ngai naza koloba naza ndeko na bino nakendaki ti na prison ya Lubumbashi namoni pai papa Simon Kimbangu azalaki ti lelo prison wana ya Kasombo ezali moi oyo ezalaka na Lubumbashi eza lokola moi oyo ngai na yo tokomonaka te basali mwa esika bazwi babiloko ya mabe bakotisi na kati bakozwa papa Simon Kimbangu bakotisi ye po te akufa me abimaki sans et sauf. Toyebi histoire tala parallélisme ndenge tata Mutei awuti koteya biso na mokolo wa lelo tozwaka likambo liseki te nasuka matei na ye ndenge nayebisaki bino tozalaki na bango te faki ezalaki na Saint-Denis awuti kopeta sete ya monene lingomba na biso ezali lingomba ya mibeko soki mibeko ezalaki te ndenga na yo tokoki kofanda ndenge tofandi boye te mpona nini bandeko na nga bamama batata toye kokotisa mayo oyo ezalaki kati na lingomba na biso te papa Simon Kimbangu kiangani ye wana toza komona na kati na bapapa misatu na kati na nkamba atelemi c'est parce que Satan akoti ti na kati ya ndako ntambe Satan akobangaka te e biso tokomonaka te ngai na yo na ntango tozoya na kati na esika oyo fo tozalaka na mabondeli makasi yango bakoteyaka biso soko toye na kati na ndako ya nzambe topesanaka mbote te na ntango programme ebandi tokosololaka te tokotianaka makele te lelo tokotisi mayo oyo tata Mutei awuti koloba kati na biso songi ya makambo oyo ezimazangi ntina lelo soki totali tata molimo santo papa Simon Kimbangu kiangani azongi lisusu na Kisasa toujours mpona ngai na yo mpona misala au lieu tosolola makambo ya misala tobongisa ngai na yo tokotisi bafutilité kati na ngai na yo banda ntango wana topesi nzela na Satana mpasi ekoteli biso mama na likambo ndenge nini tokosala mokolo lelo ezali na bitumba te ezali na koswana te papa batikeli biso mabondeli tokota makasi na mabondeli na ntango tokomi topesi retard mingi na kati na mokili eza kozela yango mama mwana ya paroisse ya Saint-Denis oyo toza na bino elongo mwana paroisse pilote na kati na biso eza susu likambo kobomba te ngai na yo tosali likambo motuya nzambe asepeli tosali biro na kati na nkamba Satana fwa ya atungisa ngai na yo mwana paroisse pilote baye balobino makambo yo kolanda maye nkamba kokotindaka papa Simon Kimbangu kiangani oyo biso tobenge molimo santo ye wana kaka ndenge bandeko na biso afaki bakolobaka maye oyo ya kotinda biso ya les services évangélisation yango ngai na yo tokosala bolandaka te babimi bapasteur ndenge papa mokonzi apula kolobaka bolanda ngai te tokolamba matambi ya batata batiki na tata molimo santo toza na ye papa Simon Kimbangu kiangani tala richesse monene oyo ngai na yo tozali tokomi kolanda baninga tokomi kolanda songolo pakala banda ntango wana mpasi ye lelo tokosala boni makambo nyonso oyo tokoyokanaka tosololaki na papa responsable paroissial papa Nzaki Mweni biso nyonso toyebi na ntango lelo bango nyonso baza na mboka Kinshasa na papa mokonzi apule mpona inauguration ya ndako ya nzambe ya Bukama e azwa bamateriel na ye azonga nango na nkamba mpona likambo ya mize e na likambo ya aérodrome bandeko na ngai tala retard toza kopesa ngai na yo toza na kati na mboka poto
tozomona mindele ndenge bazo kosala makambo ici eloko nini ezangi tosala comité même ya stratégique ndenge nini tokoki kokongisa mboka na biso ya bule mais toza kokende na mayoyo mazangi ntina tokoki kokanisa bureau na biso place oyo ekomi boni bureau na biso na Montreuil kuna na nkamba balobi ndenge nini tozwa même misala moko na nkamba non ngai na yo lelo tozokende mbangu na makambo oyo mazangi ntina ndenge na oti koloba tout à l'heure banda ntango wana molimo ya nzambe ekozalaka soki abendi yango mpo bozongisa yango ekozala na biso pasi na yango na suki wana concernant matei ya papa motei oyo atei ngai na yo tobomba yango mpo tozosalela yango lelo soki bakangi yo batie yo na moto yo mondimi est-ce kopima ndenge bandeko na biso na misato basalaki na ntango ya bana Israel bakesio ya ndenge wana ifo kopozaka ngai na yo etamboli na biso mibeko na biso elobi boni ngai ndenge nafandi awa moto akokoleka te liboso na ngai esalamaka te mpa na biso na eglise kembangisi yo soko osali yango obuke mobeko omoni me biso makambo biso tozokokotisa yango ekosala na biso pasi me na ntango bana ya Israel malgré mabungi na bango moko na moko ndenge tokotangaka na kati ya mokanda ya nzambe ezali kolobama biso bakembangise bakombo na biso tokokota na kati na mokanda ya bule yo tata yo mama kombo na kokota na kati ya mokanda ya bule ya bana kembangisme ekozala ndenge nini ekozala ya kotsolama ekozala ya songisongi ekozala makambo ezangi ntina omoni bandeko na ngai bakestion wana ifo maye wana tobombaka totalaka ndenge mokili eza kokende kotema tei toleki aka molimo mosantu ozanga te susi na ngai eza papa paster papa chefcha papa tozali ebele papa biwa monene avant papa kende ilisaka nsima na bato oyo nyonso te lingombo oyo eza bandeko na nga biso na koritali bapasi bamoma mikala molimo santu aye alobili biso mayo maloba bandeko baye kopesa biso maloba papa na biso soki nazwi papa ntango ya kosalela nzambe yango oyo papa mfumu alongwa hier alobi nous n'avons pas la vache mère biso bakimbangise biso moko tokosala biso moko tokosalisanaka tokendaka kodefa biloko bato te papa simo kimbangu kyanga papa mfumu alongo atiki mboka bule aza na Kinshasa toujours na cadre ya misala tala maloba kitoko bandeko baye kopesa biso koros kiloto ye eza toujours na cadre ya misala tobima na biso libanda te surtout okisi kaka moto nga nalingaka wana oyo na ndenge na papa moto tokanisa te tozoya kolekisa lere lifuti nango ezali eza misala ya ngai na yo yango ekolesa tika te tosalela yango tobima libanda te tosali présence tosali ntinzani na biso todefile me nabosani likambo moko faki oye Amen.
Bye.
avant tout pour le comment pour le domicama pour le fuka sal oyo et puis les gars qui vont il ça les problèmes ils sont déjà au